esika nkolo afandaka kasi lelo moto afandisi makambo ya mabe na motema na ye. Alléluia. Mitema ya bato mitema ebikite. Alléluia. Ikisana numitema ikisana numitema ya bato ikisha mitema ya bato ambate miteme bikite. Baby honey, ikisana numitema ya bato battre na motakoni kobini senyo so babini se biswawa et passage mama na mutamayeli wana iloko kamunene na kitoko eba exama ola beba te ya zemi meilleur ba exama kitoko ko oya muto openda ko ata l'espoir au bout au produit lo te fait qu'on produit va lo nanda kwa buta ka to mona ti ona te pimba ti ba beauté lo kwa moi c'est sereinement ba au bout ah tu pas pour bout franchement ne peut soit ata la souci ti ko angala ka chaque jour o moni ka kitoko toya o vantura boza misala ko sala te. Chef na biso to sisi musala ya omo to fanti na biso to Alexa moi bo sisi musala te makola la reine yo sokoli yango chef déjà na sokola ki makolo mata ki ko sokola la reine makolo yo na moni kende ko sala la kontimaniyo ko wana po bo vandi lo ko sala ezate ya ko se distraction ka mukino ke sa ki ko sala le ka ki ko sala musala makamoni no na ko mona na paleo. Ziola tale tushalo Munkunji to yingire lishushu libosho ikukenya yo kutalisha yo bishu batu na mayeri na oyu utalisha ki bishu lukula likambo jo ulekana libutane yo Munkunji bishu take bashaji ya mbuko yo to sholuri to kangi ndetu yena utupesha yo yaso tupesha yo nini Munkunji batu na mayeri to sholuri tupesha yo mwashi ya mibale ndetu moni tushala bono tupesha yo mwashi ya mibale ndia mde unafumu osa grupe ma mboko mubimba kabamba mwana kuiko zanga te ufuza na mwana batambuka lelo bakumi ko loba loba mukonzi mubimba azoso biloko batamblambulu ndenge basala kalelo basali mbwengi baye bapesi oya zule kolonia maya pesi men banani bazoli yango mwana zate eza soni yango to yokanaki mama esa ndeko na luki bakoni so bakoko na fuye alandeli na simbi na mone na mokongo mwasi na yo mwana zate kasi na sima mokongo na yo basali pele obimisa bana wana baza na mokongo na yo mokonze limbisa fozo mwasi mususu wa ko bimisela yo bana wana mokonzi bomba biso po la reine amona biso mabete mama mkonzi lelo soki ya zate de souhaiter soko azapi lelo mbokona na kudirisha ngo ekokufa o isa royaume ka bamba ekosila papa bomba biso voilà wana biso te proposer maloba kati na yo mokonzi tala bontindi
bato mayele Mokonzi. bato ya bwanya Mokonzi. boza na tina munene Munene. nakozala pene na ngai sikoyo bino bozwi likanisi bozwilanga mwasi mosusu mabe kouta Wapi? eza esengo likambo elengi mpona olingi tokabula pa pasi pasi nanga eza pasi na bino lokuta botali bolobi te okonza kokufa boye te Sa mokitana. soki mokonzaki ebongo kitala nana Nani? tokamatela ye Molonga. esengo te esengo te Esengo. tikita tikita Cha. Kimbeni talabane. Kimbembie. Wawa kimbeni talabane. Kimbembie. Oh, Kimbembi talabano. Kimbembie. Kimbembi talabane. Kimbe. Mama mwinda misweti koyoka soni. Sisa. Iloko yoki ne simona sisi nzembo te mais yo yoki nango elengi koleka nga mutu na bandi introduction. O développer bino eti na conclusion. Na sisi non ke. Sisa. Quand je suis avec toi, chamou. Mon amour est mon facica, mon attissé, mon attissé. Bicap. Sisa. Mon attissé, mon meilleur. Fais-moi ça, Juliette. Sous la maille. Mon maman. Et bébé, la maille. You are baissé. You are baissé. Tu m'as suivi. Tu m'as confié. Oui, bien moi. Oui. Aïda, oyebi yango na petit lokwa mwana mwa yebi mibali C'est notre amoureux, il a fallu. Mais je toque comme si... Aïda bominga Quoi? mon Roméo. Fais-moi ça, Juliette. Sous la maille. Oh, maman. Bébé, la maille. Asala ondeni. Fallu. Abina ondeni. Non, pas fallu, fallu. Fallu. Oui, Fallu. oui, fallu. Abina ondeni. Abina. You the best. Si l'autre est moins ralenti. C'est bon. Maintenant, bon, dans ce il y a Mikolo, il y a Réné, oh, Mikolo, ce qu'il y a. Non, non, après ça, il y a ce qu'il y a. Fallu. Attends, tu vas voir mon approche. Abina, mnema zaiko. Ah, mais là, Kita mamke? Edita? Awa, ukale siko. Kwani hawe, kwani hawe. Mais moi, non. Alikanga la mai. Mimi just go aboya po mimi na balite mwana bali za kiti. Mwana na ketchup. Aïda c'est bon. Mama makoshi. Ah, ok. Na kenyanya. Ok. Eh, Mais, Aïda nga kutu bakombwa bana fali na yebi ata moko te. Mais yo oyebi na mwasa fali, oyebi na bana ya fali, ti okoyeba pena ba oyo yebi te. Fona yeba bona landi la vie na. Eh, na nga na yebi ata kombwa bana fali te. Yo yebi na mwasa fali. C'est Na bana intéressant. fali. C'est intéressant. Te foyo, oboma de display na ondam. OK. Nous avions. Mais pour ça, les rêves, tu es au banda, Makambu, il y a du bal avant l'argent. Yo na réalité, j'espère. J'espère que nous allons déjà. Mon goût de ma pète à l'obligation, c'est un climat.
Nasi mbali monanga naki na musikati. Yo mitaboya mulasinga? Oui. Inga. Solo la na Aïda le quoi papa. Biso to na papa te. Asala kani mobali yango. Amutu nini mo. Ah bon? C'est un homme. Akava na Nations Unies? C'est na sa visite. Akava quelque part au Zambiro. Asa va Ah bon, mam sana. Asa bon. Yenga. My God, tu n'es sérieux. Alna nyo so na Aïda bongo. Mais pourquoi Aïda obimate kota. Te nabo. Na nabo. Obimate. Kota kuna. Yenga. Aïda na papa te. Comment papa Aïda? Même si on a pas éduqué Aïda te, mais yo za mobali na. Mais éducation est mon opé. Bien mon casque éducation faut qu'on gagne. Moi na bataille. Et quand tu souffres que yo solo ina Aïda bien des responsables. Et j'akutu oyo lo ba mamba Aïda on a té. Mimi. Ça fait moins 2 jours na mona kaka. Corps étranger na ndako. Corps étranger? Ah ouais. Non, elle c'est ma petite sœur moi. De quoi papa nangai? Non, on a papa nanga, petite sœur nanga. Mais ndé ninga na ébiété tout ça. Non, en fait mon amour na linga qui n'a expliqué yo, mais tellement il faisait déjà tard, moi na dérangé na téléphone ils allaient été. Azam ba problème ici ka bando vendre. Et papa pour tout monde ba problème moi miki. Na singa inga service avec qui mimi momentanément na vendre na awati na kangsa garantie na kende ya momoni c'est une fille courageuse. Ala mukana tongo. Ce qui m'a bon joué dans ndako oyo ngana futaka. Faut nous aller informer non? Là je ne disconviens pas, je présente d'abord l'excuse auprès na yo nimbisanga de m'informer oté. Omoni attitude au solo linanga au fuso la mona Aïda. Mutako ko éduquer Aïda très bien Aïda. Pour Aïda ayo ki la kawo. Leki nanga wana aye awa éternellement té. Yo kanga na bisayo. Ko éduquer moi nezaka ko gangela mwana té. Ko éduquer moi nezaka ko beta mwana té. Okoki ko traiter mwana oza ko éduquer mais na tendresse. Oza ko éduquer lokwa na buzoba ne okota. Oyebisi mwana. Yo kokoti na buzoba. Na lobi oui. Omoni biso to ngasa l'évangélisation. So côté ya muto adiamba fomela pe diamba. Wa maté ekota ye. Après savoir comme le dit c'est important c'est localisateur. Moi non père bongo mais mai bongo na ki bongo nda comprendre. D'accord mon amour pour la petite sœur nanga ayeni ya momentanément. Na lingi pe na bongo na sona na ye. Abimi. Abimi. Ouais, on zone à poko. Adebu ya na ye. Ya za fille ba kina balisi. Malisa eloni. Maman Ange. Soki na bengi yo to solo la. Pas na ngai pe ezali ya yo nakosi? Ezali bon. Toumeli. Oyebi nalingaka yo. Mingi. Pe nga pe nayebi olingaka ngai. Mingi. Namoni boye. Toumeli na yo awa. Kasi. Mikolo ekoya. Soki na kozala te mokitani nani? Ekopesa pasi. Yango. Namoni boye. Pona pasi na yo. Esila to pasi na nga pesila. Nabala mwasi mususu. Pasi na yo kusila. Na liboto yo. Tona mboka oyo. Mokonzi na ngai. Masolobeli ngai na sosoli yo na bokebi nyonso. Olobi malamu. Nani akotelemela mokano o mokonzi azwi? To makanisi o mokonzi abimisi soki ezali mabe te. Soki ezali mpona bolamu ya bato nyonso. Napesi yo nzela te kasi nandimisami. Sala yango. Zwa mwasi wana yaka na ye. Apesa biso esengo na libuta. Ya solo. Mwasi azalaka nde boye.
na bakoko basepeli na nzambe pa sepeli ya solo motema na ngai sepeli po bakoko basepeli mokonzi azala na mbula mingi te mpo soki azali na mbula ya koleka mingi ntango mosusu mabota ekoki kokoma mpasi ya solo soki azali elenge ekozala malamu mpo na biso ya solo elobi yo bakoko bayoki Tu sais, ils chantent ça comment? La dernière fois, nous avons concert, on a dit You the best, c'est toi le meilleur. C'est toi la meilleure, c'est toi la meilleure. Moi la maman, Shulanga, maman. Le bon Dieu m'a tout donné pour te rendre heureuse. Laisse-moi te faire vivre bilingue. Fais-moi pleurer comme un bébé. J'ai envie de ça, j'ai envie de pleurer comme un bébé. Sérieux? Je te jure. Aujourd'hui, cette nuit, tu as pleuré comme un bébé. Sérieux. Tu pleures chérie, comme ça. Non, je te jure. Ah, ça, c'est des moments de la vie où on doit tellement profiter. J'ai envie de toi. T'en veux? Sérieux? Comme une gourmande. Tu bouffes ça. Tu es performante aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Tiens. Ça doit être ça. Hein? Heureusement que tu as compris. T'es une tueuse, toi. J'aime ça, j'aime. J'ai rencontré des femmes. Ce verbe est conjugué au temps présent, temps futur, temps tout. On a passé composé, composant à tout moment que tu veux. Le verbe est mis. C'est vrai. Je te jure. Je t'aime. Toi, tu es mon essentiel. Là où repose. Toi, tu es mon autorité morale. C'est vrai. Ah non, nous ferons un plaisir. Attends que je fasse, que je récite, je perds mon texte. Merci. Tcheng. Ah, le sous muito copo. Tala tusharibu. Mukonji na kanisha bishunde tushimbi mbuko na kibutu amayeri na bishu. Lelo ija journée yeshe mukolu yeshengu. Pambate toyo kutikiro yumwashiro yemibale. Oyo kushimba lishushu bukunji neyo. Elelisaka mosantu. ya solo boza bato ya mayele okotombola mboka na biso ndenge bosumi mokonzi po mokita nyamonana
mokutana komo. Akomonana. Ibonso bobo. Et que là, moi, c'est que vous y allez. Bon, tout ce qui est maintenant, na toni sami na sai. Ya malamu azali musheka. Ashekisha. Azape elenge. Vraiment, maman. Azali kitoko ya mama. Kombole mushanto. Ya sol. Oza kitoko. Merci. Kasi pona wala sana miso ba tutenga pe na ndimi ye. Na usala boni. Fuku yamba ye. Utelemi oyambiye et oui, elle a qui c'est oyambiye na ndako na yo. Moko usala boni. Oyamba ye. Oh. Linde. Oh. Tene mama. Kimbeni talabano. Kimbeni. Wa kimbeni. Allô? À qui j'ai les réponses? Oui, na s'est trompé. Et ça, nan. Moi, ça te voit, il y en a vendant celle-là. Après ça, moi, ça, me sous bakuni na bakoti to mi na pema. Hein? Yo, olha mo konja cabelo. Excusez. Olha mo konja cabelo. E ça paraît on na bengi ke. Oda bien. Ngada da Mimi. Olha mo konja cabelo. Oui, merci. C'est ma petite sœur Aïda. Merci. Tonton Dako, viens te mettre. Aïda, c'est tonton Dako. Bonjour. Tonton Dako. On a présenté l'autre. Elle, c'est ma petite sœur Aïda. Aïda, enchantée. Enchantée. C'est tonton Dacosta. Ah bon? Bientôt là, quelque chose se prépare entre nous deux. Entre nous, c'est truc de ouf. Bientôt là, quelque chose se prépare. Je prépare. Tu es jeune homme, hein? Oui, toi aussi, tu es époustouflante, tu es très belle, je te vois déjà, elle est époustouflante. Tu es très belle, généreuse. Et ça sent que ça rit avec elle, n'est-ce pas? Ça rit, ça détend. Si, je mange le riz. Ça sent que ça rit avec elle. Oui, je préfère le riz avec les haricots. Ah, vous mangez le riz et les haricots? Comme d'habitude. Donc vous préparez? Non, moi pas. Comment je prépare si je ne suis pas quelqu'un pour ne préparer? Aïda, c'est bon. Moi, on a déjà complexé. Comment tu m'as dit en français? Moi, tu t'aimes. Non, ça sent mal, hein? Ça sent rien. Tu sais, tu serais très bon comédienne au théâtre. Ben, je vais voir, j'ai quelques amis. Je connais, tu connais le gars du groupe Salongo, Kokodioko? Kokodioko? Oui. Ouais, Yann Dimos aussi, on se fréquente. En fait, non. Le théâtre, c'est un truc, c'est un métier d'intello. C'est un métier de personnes très cultivées. J'ai pas l'handicapé. Aïda, c'est bon, dégage. Tu bois quelque chose?
Eh ben, pas pour l'instant, peut-être les minutes qui vont suivre. Ok. Bon, ils avaient mal bossé, ça a bon. Je me suis allé à la cuisine, on me dit foufou. Là, il a fait ça, me colorer à qui là, Oui, en fait, comprends mieux. C'est ma petite, oui, je l'adore beaucoup. Maman tika yi bomona awize panangai na banana de petite onanga aida za mona suka maman tika nanga yi bomona avec problème na mutu basi hein bon à la longue oui ba ma kambibili en tout cas au ba foncer ba lobaka soyez là ndako oyo isa yo porte eza vraiment pour l'aider. À un moment, je suis sans toi. Je suis très flatté, je suis motivé. Moi, je te dis, je compte sur toi, je tiens à toi. Comment où tu vis, ça me rassure également. Connaître tes petites sœurs et tout, je veux. Pourquoi pas oui appeler au sur le biona. Il y a fan d'arrêter et puis maradi femme comme on a dit qu'elle a besoin il faut que tu n'anzimaye pour sunanga pour naïda yam subaki saïda midi tout consomme oh il y a ka kokuta ida yemo même TV aïda so yini au sur troisième TV oh tu es dans le display baby je suis exact au salani mon bois qui est pour makila Mbanda mo santo mama nalingi yo kozala na kobanga moko te kozala na pasi moko te na ngonga nyonso soki oza na likambo oza na bosenga ya toli kobanga te mpo ya komona ngai na ngonga nyonso okoki mpe kozala na likambo eza kosenga osolola na mokonzi olobela mokonzi kobanga te mpona koloba oye oyebisi ngai po ete ezalaka na elobeli oyo balobelaka mokonzi ezalaka na esololeli oyo basololaka na mokonzi na limemia mpe na botosi nyonso ngai nalingi yo kobanga te kozala komitungisa moko te nazali yaya na yo nazali mama na yo ozali koyoka nazali mama na yo nazali mpe yaya na yo oza mpe mbanda na ngai kozwa ngai lokola mbanda te soki ozinga lokola mbanda okobanda kozala na soni ya kosolola na ngai kasi soki ozwi ngai mama na yo to mpe yaya na yo okozala na sekret mpa na ngai te oyebi posa ya motema ya royaume oyo posa ya motema ya roi ozali koyoka oyebi posa ya mokonzi soki toponaki mwasi mpe ya elenge mpona apesa esengo epai ya mokonzi mpe na mboka mobimba esengo wana moto akopesa biso yango ezali yo mpo ete ngai makoki akopesa esengo wana ezali te ozali koyoka komitungisama mingi te ozali na bosenga kolia nini nabenga balambi nayebisa bango basalela yo te reine na ngai ya liboso nakosenga yo nanu merci na ndenge oyambi ngai na royaume na yo merci ma reine pamba te nandimaka te ata mokolo moko makolo na ngai ekota na ndako ya mokonzi epuis lelo naza na kati ya ndako ya mpe naza mwasi ya mokonzi mpe reine na ngai ayambi ngai na esengo nyonso yango nde esengo na ngai motema na ngai mpe esepeli me mpona kolia mama nakomi nano na nzala te soki mposa bilei ezwi nga nakoyebisa bango basalela ngai eloko kolia mpe likambo mosusu nalingaki koloba na yo yo okomi mwasi ya mokonzi zali reine na kati ya palais royal kimbembi woko aza moninga na yo na lelo sikoyo azali lisusu moninga na yo te woko tozali koyokana bomoninga esali nini ozali koyoka kobana mokolo na lelo kiboninga esali nini esili reine na ngai na yango mosala nyonso oyo bino bosalaka mpo na ngai bokobana mpe kosala yango mpo na reine monsanto na ngonga nyonso aza na bosenga na bino ifo kotosa ye mokolo nakoyoka ata likambo moko ke obosani bobengi ye na nkombo na ye bobimi na palais royal toyokani
yokani mrena lobi bosokola ye makolo natiki yo merci beaucoup solola na ye betisa ye masolo lokola mwasi ya mokonzi esalami bongo kani otikala malamu merci ndimi tokabwanela nini bopwani awa olobi ekabwani kiboningi esali nini esili kiboningi esali nini esili viofola kotelanga ti yo mpoza reine bokasikola kotelo akolongolanga mpe ye nde awa après roi nani mwesonga mpe na ye te Chérie? Bébé? C'est quoi ça? Dis-moi, c'est quoi? Non, il n'y a rien. Il n'y a rien? Tu es soucié, tu dis il n'y a rien, on vend des soucis au moko et au normal. Il n'y a rien? Non. Écoute, je sais que ça fait très mal. Ben, par rapport à la situation où il est qu'elle habite sur mes bébés, on ne peut pas rester comme ça. Pas si aux autres, toi, tu crois que lorsque le médecin a bien dans le bureau pour me parler et puis me dire que non, on doit passer à l'étape Yakuka Tabatron. Nazaki Sungate. Mais j'avais fait un choix parce que je ne pourrais pas te perdre. Et attends. Le médecin me dit que soit Bakati Batron, soit Aris Kendengwana, mais il va me pénaliser. Écoute, bébé, je sais que tu as besoin de l'enfant, ok? Et j'ai mis à 4 mois, même moi, j'avais beaucoup de regrets. Mais on ne peut rien, chérie. Pierrot, on n'a pas télésé comme il faut. Bah, caprice nyonso, au moins, on a maintenant senga na lubumu. Na maintenant kokisa. Comment est-ce que quelqu'un m'a mené boyo quoi la kanga? Pourquoi? Qu'est-ce que je fais? Ma béni na sali. Oh, vous voyez que dans la bota y après bakatanga ba trompe. Na mona attaque oui sous na tika les paves boy parce que na simba mwana. Donc na vie na na tika la bota te et ça c'est pour qui? Parce que na ngai eza pour na mwana na nga. Écoute, tu vois la tête que depuis ma cambone les gars, à tout moment, on va déjà bien. Déjà un bon amour, tu te fais belle. On a qui a souci na robe. Fallait même autre docteur atika na kufa na ngai. Na kufa parce que quand tu la boy, ça ne sert à rien Pierrot. On a moins na té, il faut que arrête. L'essentiel d'abord c'est toi, OK? Qui m'a fait ça? Tu es ma femme. Peu importe ton abanaté. Yo zalanga tout ça pépini comme ça je me sens bien déjà. Fais soit ta mwana moko. Fais na soit ta mwana. Comme ça na tika la té komba. Boy, ah non. Je vais te poser une question. À chaque fois que nous allons donc sur Betty Caro, un moment donné, un moment au souci. Non, on ne peut pas faire une vie comme ça. On oublie, c'est le passé, chérie. On s'en a bien, comment dire, on s'est relaxé, oui, ça l'a bien. Bébé, arrange-toi, Tobima. C'est quoi? Non, ça va fort. Nous avons conseillé, mais nous avons kokakati. J'arrive pas. Viens dans mes bras, chérie. Viens, chérie, c'est ça. C'est fini, darling. Bébé, c'est bon. Non, ça m'est fort. Je suis avec toi et je serai toujours avec toi. Peu importe qu'on n'a pas des enfants, le passé c'est le passé. Tu es sûr, chérie? Je suis trop sûr même. Je t'aime, chérie. Je t'aime, bébé. Moi aussi, je t'aime, Pierrot. Ok, c'est bon, chérie, on a dit ça. Esengo, kudala bo esengo. Bilei mulamba musanto alambaki osepeli na yango. Bilei musanto alambelaki osepelaki nango. Nalia yango nameli na supu. Oh, elengi. Mwasi malamu. Merci. Olambi kitoko. Merci. Olambi kitoko.
Merci. Ngai mo napekisaki balambi balamba te po olia loboko ya mosantu. Osaki malamu. Osaki malamu. Pour te vaki kosananga. Te koza mwasi lokola mosantu. Ezali kama nzambe. Ya elenge. Oh. Koza moseka. Oh. Koza mwasi kitoko. Koza mwasi kitoko. Mon roi. Koza mwasi kitoko. Mon roi. Bana tolingana. Bakoko bakuma elenge. Kuseka pamba kuseka elenge. Bana tolingana. C'est vrai. On a piscine sengo. Toko. Voilà. Voilà. Oh. Azar kama waipsa yo. Toke na kisa. Kama ngonga wewe. Azar kama waipsa yo. Kebisa mbali. Pourquoi? Non, qu'elle est dans la petite d'avance. Comme ma problème, papa, n'a qu'à possible ça. Ça va? Ok, non. Nous avons voyagé d'ici là 2 jours à non Je voyage au Cabo, ok, Cabo, le Balanga, le Policona, ok, dans la voie. Au bout de ma famille, papa va bien dans la salle, le bas, il a naïf, ça le parlement, bah, si j'ai l'émotion. Maintenant, il faut que par contre, on est responsable, ou à ça, on est responsable, on est responsable, on est babing. Ce qu'on dit, papa, on a babing, on a pris que maman Kambalupong et papa, Oteka, photo Kabolambo, faut qu'on ait pas de député, à Memi, si j'ai le parlement, va débattre, on va savoir qui sont pour, qui sont contre. Ces derniers temps, on a un sénateur à vie ou bien comment? Faut pas siéger non ba pesi ba lobby. Vous avez belé mais ça la cam moko. Tala grandeur na ici qu'on a chola. Eh nga problème eza boye ngai non kende kasangudi. To kende kasangudi. Non esimba te ba papa nga ba yebi yo te. Zela lero go ko pesa mbonga. To kende yo kende ko fana ndako nga fana na flat moyo ya ga wana pour tout ça. Kasangudi eza ville. Eh nga là tu veux me compliquer tu sais. Moi j'aime pas des hommes qui me compliquent. Nga penda so continue vie ngo ba no mettre nga vidéo là tu pars tu me laisses. Et oui je te jure. Là franchement je te jure Yenga. Ça va. Oui. Na longo likaliso ke Kasangudi mais moi je suis ici tous les jours. Moi je m'en fous et tant que nous fout en bon à chaque fois bête la moto. Les qui n'a pas coûté moi c'est qu'on vend de faire un peu ça rapport. Oh ils sont que Kasangudi font un peu ça. Oh attends qu'on na parlement na sénat ba siège so ba yo quand ba bête ni makofi ba ke. Non on a député monta longo na kiti wana. Oh ba bête ni makofi ba bimi ba ke na bango. Bando ba ka ko balango kanisa mbongo là ta bien te pour kanisa mbongo yo balango balinga. Près de ton sala. Mimi toka non. Omoni esika oyo koma lobby. Ato defi mbangwa mboloko koma ngolelo te. Kena nga malembe. Kosakana bolingo te, kopanza bolingo te lokwa mosa panzi suki na mutu. Non. Kanga bolingo de ba mama bakanga kwanga, de ba mama bakanga ambika. Qu'est-ce qui va pas là? Il y a un problème. Problème il y a des problèmes dans 2 jours donc Kasangudi. Maintenant au dépendant nanga au sengani frais ya transport au sengani mbongo abolia na nzela parce que nzela bino ya ba Congo central wa bosomba ba kwanga ba nini au senga te lo côté OK dans 2 jours ko bi poche nanga bi mikolo na hélicoptère heureusement comprendre que moi c'est façon ba kwanga moi c'est façon de l'eau na nzela au petit nous se faut ka ba senga va me demander si changer mimi na beta on amte ngono beta mbata mo ya bolingo au mona o lokwa ba blague ça faut. Ça va? Pourquoi répéter ma case? Non, tu n'as pas la bisou. Pourquoi répéter ma case? Et tu n'as pas la bisou. Bon, et pas la bisou, mais tu n'as pas la bisou, mais tu n'as pas Aïda! Il y a la vie, il y a la vie. Ah, il n'y avait pas pour nous mobile, mais là, il y a la vie.
Comment vous comprenez que l'eau sur le cinéma, c'est pas battu. Au comme une sous-marin. Sous-marin à maille. Non, non. T'as fini déjà? Moi je finis. Je sais même pas, est-ce que le bâtiment plus de la truc il est avant bon, on va aller. Non, je ne même pas. Baba, il respect à l'heure. Mais respect à l'heure en gros. Surtout, il y a un insistant qui mingi. Il y a un retard. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut respecter l'heure, il faut. Mais il y a un moment, il y a un retard. Mais ça, il y a un retard, il faut pas. Parce que tu sais, tu dîner. Parce que j'ai fait plusieurs même. Tu es tout, on va 13 heures. Je ne vois ça sur le retard. Vraiment, non. Mais pas de problème, on peut aller déjà. Yes! Entrez! Ma petite sœur chérie. Tati, ça va? Ça va bien. Donc, vous avez quand même un biso, hein? Maintenant. Oh! Donc, on dit que tu as été pour aller alors. Oui, ça va. Vous avez quand même un biso, donc il m'a un biso. Vous avez un biso. Oh, il m'a déjà. Non, tu as biso. Ça va? Ça va bien. Bon, Nandako. Tu as biso bien. Tu peux nous donner un petit esthétique. Maman, quand même, tu as dit un cabinet hôtel par rapport au cabinet. Oui, Siko, ça va. Oui, ça va. Siko, vraiment, en tout cas, nous sommes en forme. Et gloire à Dieu, parce qu'il y a Pesanga, mobile, formidable. Un bon mari. Au hasard. Merci, chérie. Tout près, il y a Pembe Nanga. Donc, il y a Zara Naka pour soutenir Nanga. Donc, il y a ma casse, quoi. Il y a mon canne. Tu as une maman de Mutil Makinza. Ah, mon thème m'a dit London. Oui, maman de Mutil. Elle n'est pas ici, elle n'est pas dernier qui retourne dans le dernier, mais j'avais parlé aussi avec maman Domiti parce que dans la peine avant mes parents, mes papas a dit Londolé et à Tuninga pour la dernière, j'ai dit nous sommes les cas qui même pour maman, je l'insiste. Il ne faut pas que tant on s'appelle ma maman. Maman car darling aza ma bibu yepsi okende yo pour banda déjà quoi apaiser à partir de là que maman darling aza bien parce que tant hier au côté de sa souci tu vois comment ça fait mais tant que maman c'est déjà collé ya on a ça c'est moi na yé makambo et les kaki c'est normal la kaka moi na za nda kwa libala biso ko to bala te ba mavanga mes mères so ika data so azoka nini ya ko so chede yake c'est ça pour ta maman na banga non c'est normal c'est que non bango pa ya no ko ba non ko nini ni mais kaka oui ça va chérie toi tu dois arrêter maintenant est-ce que ok ma fille maman nazo ka bien alors tu n'as pas d'être mais il faut maman y battre comment dire so pende ni dali na o longo la ngaki moi so comme maman comme darling kasi ngam na fungola matrice à mamati ya ko fa linganga makasi chérie chérie on y va on fait en sorte de tout d'accord oui on fait tout ensemble comme ça ok les gars on a libéré quelque chose pour sa maman non qui n'a rien là au niveau de ta doléance. C'est là qui cache, c'est pas ça, il y a qu'à. Oh, c'est comme moi là. Tu fais victoire. Moi je te donne l'argent et puis tu vas. Et de prendre un peu. Chérie, mais qui? Vous chocolatez? Allez, toujours. Voilà. C'est là. Ça va bien. Oui. Ah, mais Lily, hein? Non, très bien. Non, tu sais, moi c'est Ezala, Azaya Libala, Ezala, Azaya Libala T. Il faut un chocolat. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Coupé Kukuya. Si quoi, au milieu de l'équité. Et ma belle. Non. Coupé Kukuya. Comment il y a brisqué. On ne sait jamais. Non. Et là, c'est ma compte à compléter. Attends, mobile aussi. Kola la bongo bongo, non. Mais belle mimba na maïté, ça. Non. La mimba na maïté. Il faut toujours compléter.
Pourquoi non? Non, non, tiens. Le thé n'a pas bon. Non, solo. Wa satana. C'est Jonathan Ghana. Oh, Ghana, champion. Oh, mais attends, champion. Moi, je suis à la maison. Ben, je sais pas comment... Ouais, allez-y. Oh, mais moi, je croyais... Quand ils sont au Canada, il est quel gars vous pouvez dire que non, Nani. Moutaïbis Kango, c'est qui prophète Apoka Songo. Ouais, Apoka Songo, en fait, qui n'a ni naï pour le lancement, il y a chanson naï Tango Nyoso et Epsinga Kozana Kin. Bon, de toutes les façons, on se voit les après-midi. Hein? Bon, crédit. Comment? C'est quoi ça, le crédit? Mon amour, tu m'as manqué, hein? C'est vrai. Ben oui, bébé. Quoi? T'es fatigué, chérie? Viens te mettre ici. Viens. Viens à côté de moi. Quoi, chérie? Y'a un problème? Nine? Non, ça va. Mais tu m'as fait peur, chérie. Moi, je croyais que c'est comme s'il y a un problème, tout ça, et c'est qu'il y a des invités ou quoi, hein? Oh, arrête de faire ça, bébé. Hein? Chérie. Maman. Est-ce que vous savez, elle a vraiment miracle? Miracle? Vous savez, elle a pensé miracle pour que nous soyons heureuse. Nous soyons kimia. Parce que nous sommes kimia dans mon thème. Banana quoi l'accident nene wana kimia ezalanga soupe. Non ça be fort non lia non mais là non vivre. Chérie, tu peux comprendre bébé. Non y a nzela. Na mon couple moko. Ah. Papa, maman, na bana bango. Mais il faut voir chérie. Quelle ambiance. Bosakana, bosabaji, banana boloba français. Donc au moins que ambiance mon bali, sourire ne longi, moi si koloba même pas. Et puis donc ah mon Dieu, pourquoi kanga, pourquoi ngai? Chérie, na téléminatrice qui dit bana rêver mutu kenge o tutanga. Non raisonner ma kanise ke musika na omi mona nabi ah. Sona zaketa mo sa mabota. Arrête. Arrête, je te permets pas. Arrête de dire ça, baba langage, moi c'est ma bota. Ça la allusion et puis lorsque ozo ba kinase là au miracle, tu t'es dit que bon na moni ba couple mo na bana, na zo na bana. Alingana c'est là au miracle. Je suis pas un prophète, c'est vrai que tu pries à non. La nuit on dit demande à Dieu, ça le miracle. Mais attends. Tous les temps où nous avons quand Nzambe n'a pas ça pour pouvoir te déplacer bangomba. Toko déplacer nzete konama awa mais yo lobi nzete longo akende kuna la même prière tout ça longo panzambe c'est nous d'accord sauver ngezaka yo chérie on a longo na douleur oh bébé tu sais quoi
je voulais dire ceci. Naza liste. Je comprends. Bébé. Maman. Tu fais un effort, mon kozo sala. Nga na kokaka ko arriver parce que même na bouton moi to lali, na sala ben insomnie. Je comprends. Nazo sala effort ya ko bosana mais nazo kokate. Hein chérie, aidenga pardon. On a fait cet exercice mon cher. Oui. Sala lokola, ton bout est déjà ban à 10. Et ton lobby, ton bout elle est sous-sauté. Maintenant, tu continues vie normale. Bah maman bazapi. Tu vois? Là, ça va pas te botter à banane. Mais attends, moi, quand non, on a été. Et on se quand ça qu'un gars nous a vraiment la kimia. motema ya moto sinde esika nkolo afandaka kasi lelo moto afandisi makambo ya mabe na motema na ye Alléluia. Mitema ya bato mitema ebikite Alléluia. Ikisana numitema Ikisana numitema ya bato Ikisha mitema ya bato Ambate miteme bikite Ikisana numitema ya ba Kristo Ikisha mitema ba yenge bene Ikisana numitema ya ba bato na yo Pambate miteme bikite Allo Ikisana numitema Ikisana numitema Batela motema na yo esale makambo ya Yesu Ikisana numitema Esale bato mabete Pambate miteme bikite Basusu tozobenga bango bateyi Aza kote ya Yesu na monoko na motema Yesu azati